Probablement gouvernement il y a union sacrée et qu'il y a la semaine prochaine pour la consultation et zali si la mokolo il y a samedi, c'est-à-dire lobby pri babeti sifflet consultation et sili Premier ministre Sama Lukonde mokolo lelo azali koyamba batu ya UDPSP ba organisation non gouvernementale pe ya société civile. Assassinat ya ambassadeur italien Luca Atanasio, équipe ya ba expert pe ba enquêteur ekiti déjà na Goma, équipe au gouvernement atindaki ekolinda babeto kanisa ke tout oyo ba enquête ekosila noki pe bato basali makambo bakoyebana pe bakokangama bakosubir rigueur ya loi. National élection ezali maintenu le 2 mars mais campagne oyo ezalaki prévu et bana lobby topé audition oyo ba sénateur de Sénégal bayoka ba candidat et que ça les malisusu samedi te pambate président de la République Félix Antoine Tshisekedi azali na ba activité na batu ya Union africaine pe plénière et commis mokolo ya dimanche pe lundi pote ba sénateur bayoka ba candidat na bango kasi entre temps candidature ya Carole Aguito comme questeur na union sacrée pour la nation batu ebele baboyi yango ndenge bokolanda na édition ya lelo ozali ebele ya kolanda biso ndenge tozali koloba mikolo oyo TV 100 KNB eza Nintendo internet 100 KNB ezali masapo. Merci pour la fidélité na bino po bopona information ya solo oyo esalemi na bato bayebi ba professionnel basalaka musala ndenge esengeli po soki olandi KNB te orate nyonso. Suite il y a démarrage de l'activité à président de la République de l'Union africaine, c'est-à-dire le lancement. Il y a un culturel que ça les mamokolo, il y a lobby, ne ba reporter, ba plénière, c'est l'engela qui ça les mokolo, il y a lobby et puis ça les lundi, kasi ba reporter en pour na dimanche na lundi. Yangona KNB et ça les libino reportage au signé Nathan Siata. La chambre haute, il y a parlement, il y a République démocratique du Congo. La plénière, qui est prévue vendredi 26 et samedi 27 février 2021. Pour la audition, il y a un message, il y a un candidat dans différents postes et que ça les malissous souté. Ils allaient renvoyer le dimanche 28 février et lundi 1er mars 2021. D'après communiqué, il y a bureau d'âge, il y a Sénat, ils allaient à jeudi 25 février. Copine ngope moko et comme qui na rédaction na biso ya KNB News ezali que changement oyo esalemi suite na demande ya panel ya accompagnement ya présidence ya République démocratique du Congo na Union africaine oyo a sollicité report ya campagne électorale oyo ezali prévu à partir ya lelo vendredi 27 février en marge ya élection ya bureau définitif. Dans le cadre de démarrage, il y a l'activité, il y a mandature congolaise dans la présidence, il y a l'Union africaine, ils allaient prévu manifestation moko culturelle, il y a un couple présidentiel à participer et que dans la salle de spectacle, il y a palais du peuple mokolo samedi au 27 février 2021, ndenge tokoki kotanga na lettre oyo ezali signée par Isidore Ndaiwel oyo azali coordonnateur ya panel. D'après le nouveau programme réaménagé, il y a mokolo ya lelo na bureau d'âge. Et Sengelaki na date il y a le 28 février audition il y a ba message il y a ba candidat questeur adjoint questeur P rapporteur adjoint P lundi 1er mars et vous allez tout il y a rapporteur il y a deuxième vice-président P il y a président ou Sengelaki est clôturé campagne. Par ailleurs élection P installation il y a ba membre il y a bureau définitif ils allaient maintenir pour le 2 mars oyo ezali koya Kinshasa et l'équipe partout. Si tout va bien, gouvernement Samalukonde et Koyebana, semaine prochaine, c'est-à-dire, bato bako diriger gouvernement, il y a une union nationale, la semaine prochaine, pas battre, l'obinde les amis prévu qu'au Soukissa, Masolo na batunion sur les tabas à la toilettage, na Mukondiamboka, Tokoyo, Kaba, vi, semaine prochaine, sans doute,
yango wana consultation ezali kokoba mokolo ya lelo na menu ezalaki UDPS na bandeko ya société civile pe organisation non gouvernementale bolanda reportage oyo. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sama Lukonde, a continué la consultation le vendredi 26 février 2021 à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa, à Yambaki, Fédération des entreprises du Congo. Albert Yuma, président du patronat congolais, Oyo, Azali Kosa la restitution à la rencontre, Oyo a indiqué que, échange na bangona Jean-Michel Sama Lukonde, tournaki autour de la question prioritaire. Nakondimela ye FEC a rassuré qui premier ministre qui a soutenir un exercice ya ba fonction na ye. To évoquer qui ensemble na ye pendant plus d'1h30 ba sujet prioritaire. Ceux qui alignent ko réussir pe biso tozali prêt à ko accompagner ye. To yebisi que tozali wana pona ko apporter soutien na biso. Mais ceux qui alignent pour réussir, il faut abandonner nous la réforme, il y a fiscalité, réforme, il y a la régie financière. Il faut qu'on accentue amélioration, il y a le climat des affaires. Et c'est les canabas réforme et la justice, il y a le cadre législatif. Les sous-sous, ils ont test où ils allaient se contredire. Donc, ils ont test où ils allaient empêcher le développement de l'économie. Ndenge Albert Yuma, alobaki, il bosse la presse. Dans les camboutas, l'information du gouvernement fait à Sengi, la premier ministre, a se basé sur les critères, il y a compétence. Les sources de cela qui n'a eu le la consulta qui biso par rapport au gouvernement le la togi cause la membre du gouvernement mais tu as vu que ça une excellence que pour réussir à pour na mibali pe basi o bazali na connaissance déjà na makambo etali ministère. Il faut azwa batu o ba yebi déjà musala na bango et non batu o ba yebi pona ko yekola ndenge Albert Yuma abakisaki. Par ailleurs, patronat congolais a remercié premier ministre ndenge a associé bango na ba consultation oyo. D'après Albert Yuma, ezali innovation magnifique. Kasi esengeli pe koyeba ke Sama Lukonde asuka kikaka wana te ayambaki pe Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo, FEP-NAPEC. Pe Confédération à petites et moyennes entreprises congolaises Copemeco. Na kobima na bango na rencontre oyo président ya Copemeco oyo azalaki porte-parole a indiqué que deux corporations oyo bayaki pona kokutana na premier ministre pona kotalisa ye pe komemela ye soutien na bango pe contribution na bango na programme ya gouvernement. Lisusu a affirmé que Copemeco na FENAPEC et soumettre ba problème na bango na Sama Lukonde ezali bongo selon ye accès na ba petites et moyennes entreprises, amélioration du climat des affaires dans la République démocratique du Congo, et instauration de partenariat gagnant-gagnant dans l'État congolais. Pour la 5e journée de la consultation, ils allaient initier pour la formation du gouvernement, Premier ministre Sama Lukonde a appelé sous bandeko ya Union pour la démocratie et le progrès social na bango pe bako discuter sur la proposition na bango pe ndenge ni formation du gouvernement o eko salema kasi ndenge zali prévu fin ya ba consultation eko salema lobi samedi et sika wapi na mikolo zali koya tokozwa gouvernement ya Union sacrée de la nation o eko kumbela ba faire pour na kobimisa peuple congolais na souffrance o azali na yango. Kinshasa il est partout. Commandant ya garde républicaine, le général Christian Chiwewe a salaki bongo kozeri moral na ba troupe na ye pour na ko rappeler bango rôle pe musala ya ba oyo ba kengelaka mokonzi ya mboka pe famille na ye bolanda ba détail na reportage oyo. La première fois bayaki rapport ça na yango bokendaki bosilisi likambo wana pe kimi esali nini ezongi bafandi baraisonner tosala nini o tobeta sikoyo kimbem tokende na poudrière o tosala boy babandi na bango mpe tomwa batactique na bango. Est-ce que yo koki kobundisa toute une armée ozosalaka mwa rébellion il y a 300, 500, 1000, 2000 hommes. Dans l'armée, il y a 150 000 hommes. Okokom okende wapi. Ozo sala o balobi ba français balobi cercle vicieux. Osaka ozo baluka na rond-point. Baye awa de drogués, pas drogués. Parce que kanet yo. Na ba place union stratégique. Défense oyaka oyo koti ozo kota la camp wana okoti olobini nazo kota pona zonga te
yango na lobi félicitations ko équipe ya banquêteur au gouvernement atindaki pour na kotala ko enquêter surtout Makabole kanaki lundi passé, c'est-à-dire assassinat ya ambassadeur italien Luca Attanasio bakitaki bongo mokolo ya lobi na Nord Kivu eza ko le kandenge nini bolanda ba détail na reportage signé Nathan Siata. Équipe ya banquêteur aux qui dépêché na gouvernement ya République démocratique du Congo et comme qui mokolo ya lobi jeudi 25 février 2021 na Goma. Ils allaient constituer na 6 experts, il y a différents services, il y a défense, paix, il y a sécurité. Équipe eux qui travailler, na ba experts locaux eux déjà bazali ko sala kuna depuis jour il y a meurtre, il y a ambassadeur na Kibumba. Première réunion, il y a prise de contact na ba équipe locale et Salemaki Mokolo ya même jeudi devant gouverneur il y a province Kalinza Nzokasivita. Gouverneur a rappelé ba terme il y a référence il y a chef de l'état oyo azali ko tenir que ko ala informer pe azwa lumière il y a affaire oyo na meilleur délai. Chef d'équipe y enquête oyo a lobby que ezali favorable ko travailler na étroite collaboration na ba enquêteur italien pe oyo ya Union européenne oyo bazali ko ya na mikolo oyo ezali ko ya. Même jeudi wana kaka gouverneur ya province assisté na comité provincial de sécurité délégation présidentielle pe ba représentant ya ba organismes internationaux et humanitaires oyo bazali basé na Goma bayaki ko sala réunion mususu na gouvernorat ya province. Conseiller principal Christian Bouchiri a rappelé na trentaine ya ba représentants ya ba organisation ba règles diplomatiques d'usage pe ba canaux de communication na ba institution ya république. Alobaki boye il y a nécessité que tout changer la méthode na biso ya ko travailler peut renforcer collaboration étroite na baction na bino et à chaque jour. Coordonnateur humanitaire adjoint ya affaires humanitaires Diego Zorila a indiqué que meurtre ya lundi au eleki ezali attaque de plus contre ba humanitaire. Attaque oyo ezali ko rappeler biso ba conditions de travail très difficiles ya ba humanitaire na région. Tozali coopérer na pays oyo ezali souverain tozali ko respecter ba loi ya pays ndenge a déclaré que numéro 2 ya ba affaires humanitaires pe à reconnaître la nécessité ya étroite collaboration au gouvernement et sengi na bango et sengeli ko noter que zone ya drame oyo ezali na route ya Rutshuru ezali bien connu na batu nyonso surtout ba humanitaire oyo bazali basé na est ya République démocratique du Congo bazali ko disposer cartographie pe localisation ya ba groupe armé pe ba mode opératoire na bango nyonso. Commerce ya babwa oyo esalemaka kuna surtout ba kidnapping ya ba humanitaire ndenge ezalaki pona ka ya ambassadeur Luca Attanasio ezali ko faire partie ya ba mode opératoire surtout ya ba groupe armé ya FDLR. Tokanisa ke équipe oyo ekei na équipe oyo ya ba expert européen bazali ko ya lumière et ko zwama une fois pour toutes pona ko silisa ba atrocité oyo ezali ko leka tango nyonso na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Italie alobi que RDC ezali nango na likambute kasi bon ya ambassadeur Luca Attanasio est préoccupé bango surtout na ndenge ya insécurité na est pe Nations Unies na PAM esengeli ba rendre compte ya ba détails songolo pakala bolanda reportage signé Naomi Pila. Rome et réagit aussi à l'ambassadeur Naye Ozala qui est accrédité dans la République démocratique du Congo à Koufaki na Nord Kivu n'attaque au Cibla qui convoie le programme alimentaire mondial Ozala qui co-accompagné Mokolo ya lundi 22 février en est en cours. Selon le gouvernement italien, jusque-là, République démocratique du Congo, Mboka Félix Tshisekedi, est allé pointer du doigt pour en réalité ambassadeur italien à RDC, à Kenaki na Nord Kivu sur invitation des Nations Unies. Alors, logiquement, Nations Unies et Sengela qui causent des mesures pour la disposition pour la sécuriser et sécuriser délégation au qui accompagné Nanion Soana, ministre des Affaires étrangères et République d'Italie à Sengina ONU PEPAM va faire l'enquête le plus vite possible pour éclairer la situation à Koufa et ambassadeur italien à RDCP partage la responsabilité et Salemana Lombango. Luigi Di Maio
oyo asesprimaki liboso ya badepute mokolo ya mercredi 24 février suite ya triste nouvelle ya liwa ya ambassadeur na bango na République démocratique du Congo abetaki sete kosenga na Nations Unies pe na PAM réponse le plus vite possible pe éclairage sur ba disposition sécuritaire nini bazwaki pour ambassadeur na bango pe nini esalaki ki ambassadeur na bango akufa kuna na Nord Kivu. Kinshasa et l'équipe partout. Beltexco azali ko continuer ko servir bana mboka soki olingi ko zoba produit ya kitoko na Beltexco yeba ke ba magasin misusu ezali zinga mapamu na bino ba détail na image oyo esika ko somba ezali partout tozana wenza matete oye pa distributeur na biso ba bengi papa succès ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na maman ba bengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala et pas ya magasin na somo Betosco ezali oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenza ya bandala ba benga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana et ba distributeur à Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na yesele muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betesco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Mama papa ayaka munene yebaka te nini oyebisa nini asala papa mama paza ko vimba matamata ozoyeba nini osala te biso KNB tokanisi batu nyonso oyo baza matama minene na mabumu minene pona kolakisa bango ba astuce nini esengeli basala po bayeba bongo kokonda ba détail na reportage ya Naomi Pila. Aujourd'hui, je me stabilise. Un secret essentiel pour la perdre poids peut qu'on soit taille kitoko. Ya liboso discipline na kolia biloko esengeli pe ko respecter tango ya kolia ya mibale ko sala sport oyo olingi. Kasi kobo sanate marche moi quelques kilomètres à pied et c'est qui sakaba calories. Notez que ça inutile ko se priver tope komi bomanzala po olingi ko konda kasi esengeli kaka olia biloko esengeli pe na tango malamu donc discipline alimentaire. Évitez qu'on sauter petit déjeuner sous prétexte que ça pressé. Pour petit déjeuner et permettre qu'à mon toit garder équilibre toute une journée. Notez qu'il faut éviter qu'on lie en dehors, il y a heure, il y a repas normal. Notez qu'il faut éviter qu'on lie en dehors, il y a heure, il y a repas normal. Donc évitez qu'on lie pamba soki oyo kinzala avant heure, il y a repas. De préférence, mais la verre, moko la maïa, café, topéati, kasikotia secrété, évitez alcool, pe bière de préférence, mais la vin rouge. Évitez qu'on y en dehors, yanda kuna yo po et kozalelo pasi olia biloko ya kitoko, topé o respecté biloko nini sengeli kolia. Tala biloko nini esengeli kolia pona ko perdre poids na yo kitoko, liaka mingi légumes crus, cuits, pe en potage, donc liaka légumes à tout moment. Liaka 2 fruits par jour, mais pas plus. Liaka ba viande rouge, grillée, rôtie, cassie, éviter sauce, huile, beurre, crème, œuf, sucrerie, chocolat. À la place, salaka, citron, yaourt, soja, pe ba épices et belé. Continuez coller à ba pâte, l'osso, pomme de terre, kasi éviter ba produits laitiers. Le cola ba mayonnaise, pe biloko la bongo na bongo. Kasi ceux qui ont lingué perdre plus de 15 kilos, kende komo la monganga na yo, yende à orienter le lenge ni ne sengeli ko sala. Kinshasa et l'équipe partout. Rassemblement ya Carême ekosale babongo mokolo ya lobi le 27 février na collège Saint-Raphaël ya Limete première rue boye babongo ba catholique nyonso babengami surtout bandeko ya renouveau ya Kinshasa mobimba ba détail na élément oyo.
la bénédiction de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, le renouveau charismatique catholique et les alliés organisé maman na rassemblement à Carême, Oyo et alliés na terre, le chrétien et le combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12, P. Matthieu 7, verset 1 à 11. Et concernant ma maman, na collège Saint-Raphaël Limité, mon collègue le 27 février 2021, Oyo, à partir il y a 13h. Boya et Belé, Batata, P. Ma maman est renouveau, il y a Kinshasa Mobima, Kosambela, na cadre il y a rassemblement, il y a Carême, Oyo, les alliés organisé, na renouveau charismatique catholique. Boyei, Bolamo. Yo parents, yo papa, yo maman, yo tonton, topé, grand frère, au Sengaka, les kinabino ya mwasi mbongo, a foutu la transport, toi sombela et loko, entre temps, boyebi ke fi wana a salagate. Est-ce que ezali pour nabino façon ya kotinda eko sala mobulute yango et préoccupé miso mokolo lelo bolanda ba détail na reportage ya Naomi Pila na Peggy Ilunga. Likolo ya pauvreté na ville province ya Kinshasa, ba parents ebele ba perdra valeur na bango pe autorité. Likolo ya bana na place ala kisa mwana nzela to pe orienté ye okokuta parent akoma na ye sous responsabilité ya mwana oyo kutu asalaka eloko ya malonga te. Yango motuna etunami est-ce que ezali permis na parent asenga mwana mbongo alors que azali conscient que mwana wana asalaka mosala ya malonga te to pe azali na activité sur te. Na mboka na biso lelo ba parents bakoma na désertion à cause ya l'état premièrement. Parents za na musala efutaka bien te. Aboti mwana ne ya mwasi ya kitoko. Akomisi mwana wana 207 ke na kolukele mbongo. Oye papa aza suna makasi te. Pasa oza mbongo ezata. Osenga masanga te ndenge nini. Mais na parents ya solo oyo aza responsable ya solo. Akoka esenga mwana eloko te. Asenga mwana pona yeme mutu fa la charge ya mwana na ye. Mais lelo lokola crise bafutaka bato bien te. Ba misala ezate. Bana nde bakomi ba sujet. En tout cas na koyebisa bandeko wana il faut totala lobi na biso. Lelo toyebi te lelo crise ezali. Mais crise eza nango ki mobola te ekoleka na yango. Donc parents efasa la conscience ye bakenazo préparer mwana pona lobi. Soko tini mwana na kindumba lelo. Est-ce lobi mwana o continuer na kindumba? Soko tini mwana akende koyiba lelo. Est-ce lobi mwana o continuer na koyiba? Il faut tout ça l'effort, tous avoir conscience, tous ont isabana na nzela ya malamu. Nzela ya malamu eza nzela ya kelasi. Na na bana mibali. Bana mibali ya ngai nyonso tu na supportaka bango lokola tata ninga supportaka bana na ye. Okoki ko bimate soki na yebite ke yo bimi. Okoki pe kolala libanda te. D'ailleurs, après 19h pa na ngai soko zongi ngana otokobunda. Parents ya za déserteur, akoyeba biloko wana ndenge nini. Désertion utsabe uti pa l'état. L'État veut supporter votre bien, tes parents dans mon côté. Alors, on va aller dans ce milieu. Quand tu me dis après, on va passer le monde, il y a un problème. Bon, on va dire que 1000 francs dans le somme. Et c'est normal. Nga kuta tant que parents de la saboye et la makuto nga na sommité mona okoko tala na ndako te bona osenge masanga ndenge et anormal te mona o atangi classe CDC classe abali na mite asala ke loko te na ko senga asombela nga masanga te soki abala to azosala sava ko sombela nga masanga mais kaka bongo asombela nga masanga wana otinda ye na kindumba pa kozambongo wa papa azana lolenge wana aza papa irresponsable, c'est-à-dire quoi? Mwana mwasi que ce soit azana 20 ans, 25 ans, 30 ans, tango azana na kati ya ndako no azosala eloko te. Ozana tango ya kosenge mbongo te. Tango ozosenge mbongo ozotinda kende osala kindumba zwa mibali po apesa ko mbongo. Alors ezali malamu te. Parents lokola nga oyo na yebi savoir faire et savoir vivre nana tango te ma jeune fille oyo que ce soit âge né na université na kendo senga ye que no sombela nga bière vraiment jamais ba parents ndenge wana na koloba d'abord que so ezali bazali pauvre mentalement
donc nyonso wana epa na ye azotrouve yango normal mpo na nga conseil na opesa papa lolenge wana asala biloko ande wana te parce que ezokitisa crédibilité na ye baboti malgré mosala eza te toza quand même na maboko na makolo oyo tokodébrouiller nango malgré lelo basociété eza te mais na maboko na biso nzambe apesi biso sagesse intelligence toyeba ndenge nini tokosala mpona koatadre bana wana poso totiki ndenge wana bana bakomata likolo na biso epuis bana bakozala bien te sulubi mpe ya mboka oyo ekozala bien te parce que bakuluna bakozala ebele basi bandumba bakozala ebele c'est pourquoi nasengi na baninga na ngai bapapa lokola ngai ke toyeba komiprendre a charge malgré misala eza te tocensuré parce que biso nde tobotaki bana wana bayaki hasard te conseil nakopesa yango wana. Famille ezali cellule de base ya société kuna nde moto azalaka éduqué pe ayekolaka savoir vivre pe savoir être kasi soki base o ezali famille ba pesi éducation te conséquence multiplication ya ba antivaleur o tozali komona lelo na société pe sous développement na mboka na biso yango esengeli parents nyonso a lutter pour na bana na ye bazala le mieux éduqué possible. Kinshasa et l'équipe partout. Phénomène Moudungu toyebaka kala na Kinshasa ekoma makasi na bana basi mokolo lelo soki omoni mwana mwasi alati kitoko na nzela na Instagram to na Facebook koka mwana yo te ta mususu bilamba ezali ya kodefa ezali enquête autosali peut découvrir yango ba détail na reportage oyo signé à 100% Alpha Molenda. Na Kinshasa tokoma komona ba jeune fille lelo ba koma na comportement ya kolata na bilamba na baninga na bango misusu bazalaka na complexe d'infériorité et pas baninga na bango pe misusu eza kozanga bilamba na yango micro ya magazine ya KNB ekitaki bongo na terrain pour na kotuna na ba jeune soki comportement wana eza malamu to pe mabe bon pour na nga eza mabe na ba sens ebele suite aux yango na sens même na bo moto to bien na sens physique ko changer bilamba na moninga eza bien te pona nini parce que toto kaka et en plus au travers motoki na biso ba alien ba agent biso eza okoyo contaminer moninga ba maladie peut-être corporelle oyo za nango eza ba maladie infectieuse to yebi eza ba gal et yebi ba maladie njoto oyo eza belé oyo se transmettre au travers motoki lokola pe ba maladie mususu infection lokola ba hépatite virale oyo se transmettre pour travers motoki donc là te lambo o bisko otokaka surtout pour la biso ba footballeur o là te lambo otoki pour longo liango pour la changement opesi moninga ye bango ozo pesa maladie oyo zaki nango au travers poso ye pas ozwango dans un deuxième plan na plan autre benga na plan spirituel na plan molimo il faut ye bango transmission peu ya ba maladie peu spirituelle eza il faut bango sida kindokeza hépatite kindokeza lorsque motoki eza identité nao parce que so tali mindele so bazu motoki nao bake sala peut-être na meilleur na laboratoire et ko bimisa ADN identité nao nyoso c'est la même chose spirituellement donc spirituellement ezo salema au travers bilamba c'est pour ça mona bato mususu au travers ba photo na bango ba ko envoûter bango au travers bilamba ba envoûta bango au travers motoki au bandoki bazwaka basuki ba ke travers ngona ndako nganga bazuma nzaka et ça même chose puis au travers motoki la place spirituelle ba ko sala pe ma backup ba ko boire ki o malade ba ko bloquer ba chance na yo ba ko yibe toi ba ko sa biloko mabe au travers motoki no donc c'est pour cela que changer bilamba na baninga eza bien te de deux sens d'une manière physique pour na babandi na peu d'une manière spirituelle c'est tellement mabe parce que mutu na mutu aza na vie na ye aza na ba manière na vivelaka okoki kosangisa bilamba na bato te bilamba na yo fola tango yo moko po o kopesa elamba oyebi te ndenge nini azali ebele bazosala yango ba maladie ebele bakufa mpo nango donc baka eza ebele donc na bamakambo wana c'est vraiment intolérable. Netima sananga joka akabwana momi na eka likola makambo ya kolatana c'est faux. Bon comme conseil on a ko pesa bango soki eza na bizaleli wana oyo sala yango ya kolatana il faut kotika parce que eza mabe ebele bakota mabele kaka likolo ya kolatana mutoki ya mutu oyo kolataka ngo te parce que eza faux. Concentrer oyo za nango yango wana o nzamba opesa yo za na yango
soki komi kolatana ezalaka mabe faux vie oumela te na mokili. C'est ça. Jeune fille, comportement ya kolatana na baninga eza malamu te. Po ba maladi ekoma ebele. To bakoki pe ko envoûter yo na bilamba. Yango tokosenga na ba jeune fille batika. Po boyebi état d'âme ya baninga ya bino te oyo bozokendaka kodefa bilamba. Kinshasa eleki partout. Tokomi na suka ya KNB na biso ya mkola lelo bon début de week-end na bino nyonso. Bozi occasion ya kolanda biso KNB News, première chaîne ya télévision et pesaka bino ba information en continu. Tozali ko continuer ko diffuser magazine na biso na ba chaîne ndenge na ndenge sengi boyeba que na Baraka télévision to le kaka 20h30 p 10h juste na Show TV 18h30 p 11h45 na Apic TV to le Carabongo na 19h35 p 14h juste na Access TV to le Carana na 20h30 p 8h juste na Magic TV to le Carana na 19h35 p minuit juste na Wemsa TV to le Carana 22h20 p 13h30 tolérance 0 TV to le Kakakuna na 22h juste minuit juste 10h juste 14h juste p 19h juste na Yoka 100 TV to le Kaka na 21h juste na 6h juste p na 12h juste botika la brancher libela na KNB News chaîne YouTube oh les allez sur YouTube kota na YouTube p fina bouton rouge oh les allez na mupandi po oh s'abonner na chaîne na biso oh raté et le côté po ndenge tozo koloba mikolo yo TV 100 KNB eza nango Nintendo internet 100 KNB eza nango lisolo ya Georges Mbanda Masapo boyebi malamu ke professionnalisme na traitement ya information ndenge ezalaka na mikili ya poto bokobi misa KNB News et robundela bino kitoko na caméra oyo en face ezalaki bongo Hervé Zaka double poumon na caméra mupandi ezalaki Alpha Molenda lumière de la presse na Régie Kuna eza bongo Timothée Kayembe azali ko continuer ko bouger senga mutu mikolo dazo comprendre te na ninga na boye na changer plan na ninga na boye na changer plan boka tondie automatique nzoka Timothée Kayembe azo sa musana ekitoko assistance ya Naomi Pila merci na rédaction Mobimba surtout na Nathan Siataro asali post production réalisation pe supervision ya KNB News bozali ebele bozo continuer bozali ebele ya ko landa KNB oyo ngai Jimmy Mukendi Chimanga Grand Lion nazali ko continuer ko servir bino na ko servir bino libela na libela ndenge ezalaka kaka na ebite na lobalisu nini pona na souci tokuta lobby bapekisinga koganga magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino